o salela ngai voice to futa yo mbongo o ba ke non mama belle vue apesa ki o mbongo o lo kotele ba biloko nyonso to ezala ki wana ya fête ba desho batika ki o memela ye mama ya wapi azana tika lo kabila ngata difrana été siko no lukana yo kosa maramna komone par rapport ya quoi ya ngana chrétien ngana ngunza o comprendre ngaba popola ngana kombo drapela rouge le kaka soumet no ko kosa jamais de kamna komba mutu na sala ngoti toi na wenze monte ba somba ngona réputation mo sino bo mesana ko kosa la ba makambo ba pesa ba mbongo ezamba na bina liboso pe ya suka bo benganga bo kwebisa ngana kosa makambo ezamba na bina liboso pe ya suka bokeba ezamba na bina liboso pe ya suka non ça musa na ngai olamba oyo na tangila na classe. Et puis grâce à Dieu, n'a gagné un contrat ébélé grâce à Nzambé. Et puis je voyage pour ça. Si vous avez un problème dans mon tout, vous avez compte rendre, vous se rendre compte na bino. Pour kabona mutu na ndenga kimia te kaboni pena mutu na ndenga kimia potike pas vivre na ndenga na ya Gabi Alobango déjà awa mutu sa la chaîne na asama na ndenga na yi ya Gabi Alobango potika mutu fa na kimia. Yango place ba oboma mutu moko kaka zanga ka tepo na kobikisa mutu. Toi la fille qui m'appelait, oui ben était peut-être un artiste comédien, oui ben était peut-être dans un nani, na muta maramwana te, na cuisinier. Na muta maramwana te za mbana li boso pe ya suka a kebisio na live. Et ça va de bouche au biki parce que na c'est la téléphone moko. Au biki sur nous c'est la des téléphones n'en enregistré. Oh maman. Yo le long ko sa réputation mutu yo pe yo ekozaka salut obomi mutu na nzete o kufa pe na nzete. D'ailleurs on a bena ya moi cité. Sugar. Papa ngwasa moto na succès Sugar. Nzoka yo zala na o mukala. Porte-parole ya Gomez. Yo ko kosa biso ngana succès ngana papa ngwasa mokile yebi. Papa ngwasa. Tekela bana tika complexe. Ta lono bimi ridicule. Est-ce que yo ndima ki mama kamne ko ya ke yo ko za porter parole ya Gomez? Poni boko tika batu ki mete bana to yo za mwana mobali babiloko musufo sila maka. Babilo musu kombo neza ekota kate ovanda na président Batista mais créer lukata charisme Batista zalaka nangote ozalaka na ni o papa na biso Gino la mais copier ba charisme bato na bazana ngo comment yo charisme ezate Kisa Sugar comment yo en soi boye charisme ezate makamba basi yo fokota kana kati yo wanga no zambongo na belarte ba pesa mbonga ba film tete mo nzoko kena ko bonde la Gomez atako na ba film o se la Gomez ki diale loko kota makambo batu po ba tako na ba film kote ke la mbana Turquie sili kote ke la mbana Turquie sili yo oza mwa mobali tango ofana na batoka ba président Batista luko ozo charisme na bango metango yo oza na charisme yo moko te oza mukala vraiment ya Gomez ozoke lango ata soni te bo Gomez a mwa mobali bo si Gomez a mwa mwasi te oyo jira na vino nga na koza mukala mwana mwasi te papa ngwasa ngaso na loko yo mena sila makana makambo mususu na koya ocha mutu te yo vanda wana ngai kaka ngai yote keno teke lamba tikela bato bazala copa théâtre basala théâtre yo za su muta théâtre te oza coopéra
yo sa mona kwata omemaka bato na tiro ke nolakisa bango nde bato basombaka chemise nde basombaka boye me bima na monde ya théâtre komo yo mwana mobali songisongi makaso nde bana basi boye lelo bocréela mwana mwasi bato conflit bolukela mwana mwasi bato makambo botiai na confusion na bato ebele mpo lelo kinga kati komi na maboko ya mams mamisi mutu malamu mamisi aza hypocrite te kote kuna baza bahypocrite kote kuna baza boye kote kuna boye kote kuna boye lelo tosuki wapi na yo Christian Sugar papa Ngwasa lelo tosuki wapi yo beta tolo ngai vraiment nde naza boye banda kinga kati ekoma epa mamisi tokolia bie tokokende kinga kati makambo na biso ezalaka wau na wau lelo za mokala ya Gomez pechanga bo no finga mama Mobutu ici pechanga kalkila bino te moi batu mo me faut bo cinéma parce que grâce à Exil ne sila lelo visa passeport ne kota visa boza batu mo me so bo vandi faut bo pesa kama pechanga merci parce que yem tala kisi mama bino ko classer lamba c'est bon vandi faut pas pesa ka pechanga merci lelo soki si la za o aza lelo bo c'est grâce à pechanga si la producteur ba no boya ye mais pechanga lelo mta ki ba producteur ba soutenir si la na yebi makambo wana te mais pourquoi boningo ko tiaka pechanga singala kingo pourquoi boniko sala pechanga mabe pourquoi bonika mwana mwasa mataza kana moso dire mwana mwasa batwa loba oh papa Ngwasa lelo ye pokuna ba bengo na film te yo beta kitolo na ko tourner na SB ne muteme etindanga ba pesa da combien de tableau na SB ba pesa combien de jours ça la film na SB papa basala rétroviseur pendant temps la sima yango bino ba mitema na bino eza ba rétroviseur oh ngaso na muntu kwa Miss Lolo no silama Miss Lolo yo vandana ya Nicole Bakata abetela lisolo ke septième bagarre tela ye poison ya Nicole Bakata to na posa no vraiment oya o préciser bato poison au septième bagarre tela ko ezaka na nenini pour toi toza vraiment mieux placé toyeba parce que pour to comme banga da septième bagarre to comme banga da septième bagarre pour déjà septième bagarre atela ba to poison donc to comme da ko banga septième bagarre ce que to lingi to yeba poison go o septième bagarre atela kayo oyo yebisi Miss Lolo ezaka na nenini donc ndenge tozala nini oyo oti kobela boye docteur ayebiso ke eza ba effet ya poison yo Nicole Bakata santé oyo oza nango bato bakotina bango poison tozwa santé ya président vie de loin tozwi ya yo mama Nicole Bakata totie obligatoirement toana posa toyeba batelaka yo poison place nini parce que trop c'est trop pourquoi il y a quand on ridiculiser ma personnalité bato mais non franchement il faut laisser il faut vraiment arrêter mais bosana na kaka bosoeka muta batu asale loko nembo il faut bino boya c'était bagarre soka lobeki ngane na zabo ngana yuma te ngane na zabo na ko senga pardon bisengela pardon te akose na nini lelo mutu eza ridicule eza yaya na mwasi oyo amiyebi oyo aza te kosenga pardon eza mabe te me kotala na moma nini okokende yango ndenge nini ondire mutu monso comme so ndiro ozo raisonne te tande obimi ridicule tande bareza sakani na plateau aokita ko makolo bareza zo do obimi vraiment lokwa kizengi tente moko bona na mona te nsamba lola aucun pardon
makamusu ozoloba soko vandi mayo moma mi vandi mo mitalobi te makambo nga na koloba ngo te nga pe fona silama tala siko pardon oyo sengi me bimisi yo ridicule bazo reconnaître ata pardon na yo te lelo bato bakomosa mabe miso toboyi yo omegere ekende abongo ti me lelo bimisemba tala na plateau non ozoloba c'est comme ça on dirait tout le monde boye vraiment je ne sais pas ceux qui au le kata na bande de l'école je ne crois même pas mazo manipuler moi na plateau on dirait qu'ils zoba moko bonde qui zengo on dirait qui boba moko boye momo ndengo yo momo mi bengi ngulu wawo okosita oza mangulu wawo oh nga so na lokwa yo makamusu na ovanda bo na silami no yate na loba te yango mo na senga ndeko na nga pardon ici peut déranger qui au mon miniature ba mo tshasi la soso en tout cas bolimbis ici mais déjà pour solo na ebo benga ki asa ndeko na nga ablokanga yango monique c'était bagave maza esprit ebele aleki bino yango monique bokoka te bokomo tinda ba miss lolo ba na plateau ba ka c'était baga batela c'était baga atela Nicole Bakata poison ba batalo yenge ya bino toza na posa confirmation to yeba poison ngo oyo 7e bagarre atelaka Nicole Bakata atelaka yango na nini ezalaka wapi na heure nini place nini jour nini ngangonga nini eloko to na posa to yeba yango wana na bino ka bangulu wa yango il faut ka boya est-ce que 7e bagarre ti asali na ye ti asaki ba analyse na ye atanga komba ponga bi mais ponga bi yo olobi osengelo loba yango na tuni est-ce que yo bala po yo traiter bato babala te yo ponga bi yo bala déjà soko bala mekana ko confirmer biso ke to ye ba so yo bala donc yo moko bala na yo te moyo finga muninga ke muninga bala te famille na ye azobimisa famille pauvre yo na famille riche alors et là mususu kolingo loba ngo réfléchir calculer na olinga na loba ni na TV et ko bimisa nga ndenge nini et bimso ridicule ya Nicole Bakata soko lekite se ko zo reconnaître makambo wana oloba ki yango ya solo yango 7e bagarre asali nini atana bato boko kitisa 7e bagarre te fobo yaka ko kita 7e bagarre atana bato bako loba na 7e bagarre te bino ka fobo yako loba na 7e bagarre bwana monopole bino boza mana ba accès makambo ebele bino pour 7e bagarre atikala jamais ko calculer yo atikala jamais ko kumba yo grand jamais atikala jamais ko loba eloko mo pona yo mais lelo yo vanda TV po finga 7e bagarre est-ce que botala ba rétroviseur ba fille na bino ma bien botala ba rétroviseur ba fille na bino te si réellement botala ba rétroviseur ba fille na bino botala ba agenda ba fille na bino bosala makamsu bosala raté bolinga bo ndo ka soni ofandi mabo yemo mo vando bité ngali kambo nga na koko ya oloba te di kambo nga na koko ya osala te parce que bimsa nga mo ridicule
bonjour, bonsoir, ça dépend du pays, place sur besoin, mais tout va biso peut lingabino vraiment liker, commenter, partager l'émission et ça la biso vraiment énormément plaisir. Babi Bosé Belé partout dans le monde. Merci beaucoup na Dongolé Sanzamba Versa, c'est un grand merci à Odette Lessa maman na Leslie. Merci à toi Niki Lessa et mes filles Lessa Motema et papi. Un grand merci à Irène Kialuta Motema Richard, merci à Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Turquie Luanda, Turquie Paris et Paiwapi, Rose Mingazali, donc mère agence Ada Jolubanzado. Merci à la maman chérie à moi aussi, joyeux anniversaire à toi la maman chérie à moi aussi. Un grand merci à maman José Lusadissou, maman Claudine Bokatola, merci beaucoup à Bibi Chmousomba Ipoupa décoration. Pourquoi pas, je dis un grand merci à Mamie Tadina de Belgique. Merci à la grande H, maman Sakina, maman Ningo Yamputu, maman Ni super, maman Ewine, papa Godard Eliko, papa Alengui. Vraiment, un grand merci à le roi célèbre Christian Goma. Merci à mon vieux propre Jean-Paul Kapingamote, ma maman Nassi. Merci beaucoup à mon vieux propre Tito Dacosta. Vraiment, merci beaucoup. Comme actualité plutôt, et bien, parce qu'il y a Rolobeza. Yaroloba vraiment il faut toloba ça vraiment est obligatoire, il faut toloba ngala kamwe sugar papa ngwasa moto na succès sugar nzoka yozala na mukala porte-parole ya Gomez yo kokosa biso ngana succès ngana papa ngwasa mokile yebi papa ngwasa teke la bana tika complexe ta le no bimi ridicule. Est-ce que yo ndima ki mama kamne ko ya ke yo ko za porter parole ya Gomez Pwani boko tika batu kimete banato yo za mwana mobali babiloko musufo sila maka babilo musu kombo neza ekota te ovanda na président Batista mais créer lukata charisme Batista zalaka nangote ozalaka na ni papa na biso Gino la mais copier ba charisme bato na bazana ngo comment yo charisme ezate Kisa Sugar comment yo en soi boye charisme ezate makamba basi yo fokota kana kati yo wanga no zambongo na bela te ba pesa mbongo ba film tete Bonzoko kena ko bonde la Gomez atakona ba filme. Osela ka Gomez ki jale loko kota makambo batu po ba takona ba filme. Kote ke la mbana Turquie sili. Kote ke la mbana Turquie sili yo. Oza mwa mobile tango ofana le jana batoka ba président Batista luko ozo charisme na bango. Metango yo oza na charisme yo moko te. Oza mukala vraiment ya Gomez ozo ke lango ata soni te bo Gomez a mwa mobali bo si Gomez a mwa site po yo jira na vino nga na koza mukala mwana mwa site papa ngwasa ngaso na loka yo mena sila makana makambo mususu na ko yo cha mutu te yo vanda wana ngai kaka ngai yote keno te ke lamba tikela bato basala copa théâtre basala théâtre yo za sumu muta théâtre te oza coopéra yo za mona kwata me marabat na tiro ke no la kisabango ne bato basomba ka chemise ne basomba ka mais bima na monde théâtre comment yo mobali songi makaso ndiye bana basibo comment yo mwana mobali ozala maîtrise ya bana mbali te kofinga bana basi lelo tosuki wapi ta lelo ndo bimi ridicule makambo na ye kobima nzoko ozala no mukala Gomez nzoka ndongo oza bongo oza na mieux placé po oza vraiment mieux placé pour na ko défendre Gomez mais quand on yaka na TV tu fais semblant c'est comme si on dirait yo na vino ko lobela moi nzoka oza mukala makasi kolega kutu ba mibali oyo fingaka
koleka ye mosusu bato oyo olobela nga na vi na nga na koza mukala te nzoka yo moko véritable mukalama olobelaka bana basi makasi yo beta toloti banda kinga kati ekomi na maboko ya mamisi to banda okende kinga kati yango okende combien de fois yebisa biso oya awa ofinga bato loba makasi kinga kati nde ekomi na maboko ya mamisi tokolia bien to banda okende kinga kati oke kinga kati da combien de fois mais quand on explique biso oke kinga kati combien de fois maintenant bozalaka na el wana bozalaka okende kinga kati bino nyonso lelo bokreela mwana mwasi bato conflit bolukela mwana mwasi bato makambu botiai na confusion na bato ebele mpo lelo kinga kati ekomi na maboko ya mamisi mamisi mutu malamu mamisi aza hypocrite te kote kuna baza bahypocrite kote kuna baza boye kote kuna boye kote kuna boye lelo tosuki wapi na yo Christian Sugar papa ngwasa lelo tosuki wapi yo beta tolo ngai vraiment nde naza boye banda kinga kati ekoma epa mamisi tokolia bien tokokende kinga kati makambo na biso ezalaka wawu na wawu lelo oza mokala ya Gomez bongo lelo ata soki Gomez yango atonga peshanga soki Gomez yango atonga Gracia soki Gomez yango atonga bato bino na tubo oloba ya bino nini na kati ya bino nini na kati ya bino nini mana kati oyo kokopesa bino mutene soki atonga peshanga o matongika mutu na ye moko te ata soki peshanga bondelaki ye Gomez tianga na filme Gomez zongisa boye Gomez kota boye peshanga mutu abondelaki abondela bino te me koma bino bokozwa likambo okuta etali bino te likambo econcerne ata bino te no bino fo bano vandela muta batu mo bano ko vandela peshanga bo bano finga mama mobutu iksi peshanga kaikela bino te mo batu mo be fo bo silama parce que grâce à Exil ne sila lelo visa passeport on est kota visa boza batu mo be so bo vandi fo bo pesa kama peshanga merci parce que yem tala kisi mama bino ko classer lamba c'est bon vandi faut pesa ka peshanga merci lelo soki si la za o aza lelo bo c'est grâce à peshanga si le producteur ba no boya ye mais peshanga lelo mta ça que ba producteur ba soutenir si la na yebi makambo wana te mais pourquoi boningo ko tiaka peshanga singala kingo pourquoi boningo sala peshanga mabe pourquoi bonika mwana mwasa bataza kana moso dire mwana mwasa batwa loba posa malamu te boza bengratement numéro 0 bino matriki 00 bino comment bakokoma tina niveau wana ngana ebi mwana bana mibali to bana basi amo basila maka mususu pe koza ya bino pete bolekisa ngo pe boye oh on est nyoma kama Gomez ngo esila te oh papa ngwasa lelo ye pokuna ba bengo na film te yo beta kitolo na ko tourner na SB ne muteme tindanga ba pesa da combien de tableau na SB ba pesa combien de jours ça la film na SB papa basala rétroviseur pendant temps la sima yango bino me mitema na bino eza ka ba rétroviseur oh ngaso na muto ka Miss Lolo no silama Miss Lolo yo vandana ya Nicole Bakata abetela lisolo ke 7e bagarre atela ye poison ya Nicole Bakata to na posa no vraiment oya o préciser bato poison au 7e bagarre atela ko ezaka na nenini pour toi toza vraiment bien placé to yeba parce que poto comme banga da 7e bagarre comment banga da 7e bagarre pour déjà 7e bagarre atela bato poison donc comme il a ko banga 7e bagarre ce que to lingi to yeba poison ngo o 7e bagarre atela kayo oyo yebisi Miss Lolo ezaka na nenini
donc ndenge tozala nini oyo oti kobela boye docteur ayebiso ke eza baeffet ya poison yo Nicole Bakata santé oyo oza nango bato bakotina bango poison tozwa santé ya président vie de loin tozwi ya yo mama Nicole Bakata totie nga kuna ko condamner na nga yo te parce que yo te muto ye nango muto ye nango Miss Lolo donc Miss Lolo yo faut ya confirmer biso mama Nicole Bakata abetelaka ngo place nini bozalaka place nini place ça que 7e bagarre mutatiela e poison te toi na posa to yeba wana vraiment est obligatoirement toi na posa to yeba batelaka yo poison place nini parce que trop c'est trop pourquoi il y a quand qu'on ridiculiser ma personnalité bah tout mais non franchement il faut laisser il faut vraiment arrêter na bosa na kaka boso ka muta batu asale loko nembo il faut bino boya c'était bagarre soka lobeka ngane na zabo ngana yuma te ngane na zabo na ko senga pardon bisengela pardon te akose na nini lelo mutu eza ridicule eza na eza yaya na mwasi oyo amiyebi oyo aza te kosenga pardon eza mabe te me kotala na moma nini okokende nango ndenge nini ondire mutu monso comme so ndiro ozo raisonner te tande obimi ridicule tande bareza sakani na plateau aokita ko makolo bareza so don obimi vraiment lokwa kizengi tente moko bona na mona te nsamba lola okamwa pardon makambo mosusu ozoloba soki ovandi mayo moma omivandi mo omitalobi te makambo nga na koloba ngo te nga mpe fo nasilama tala siko pardon oyo osengi me bimisi yo ridicule bazo reconnaître ata pardon na yo te lelo bato bakomosama bemiso toboyi yo omegere ekende abongo ti me lelo obimi semba tala na plateau non zone c'est comme ça on dirait tout le monde boy vraiment je ne sais pas ceux qui au les kata na bande de l'école je ne crois même pas mazo manipuler moi na plateau on dirait qu'ils zoba moko bonde qui zengo ne qui boba moko boyo momo ndengo yo momo mi bengi ngulu wawo okosita oza mangulu wawo oh nga so na lokwa yo makamusu na ovanda bo na silami no yate na lobate yango moni ke 7e bagarre vraiment ça esprit ebele aleki bino yango moni ke bo koka te bo komo tinda ba Miss Lolo ba na plateau ba ke 7e bagarre batela 7e bagarre tela Nicole Bakata poison bo batalo yenge ya bino toza na posa confirmation to yeba poison ngo oyo 7e bagarre atelaka Nicole Bakata atelaka yango na nini ezalaka wapi na heure nini place nini jour nini ngangonga nini eloko to na posa to yeba yango wana ya Nicole Bakata soko lekite se ko zo reconnaître makambo wana olobaki yango ya solo yango 7e bagarre asali nini atana bato boko kitisa 7e bagarre te fobo yaka ko kita 7e bagarre atana bato bako loba na 7e bagarre te bino ka fobo yako loba na 7e bagarre bwana monopole bino boza mana ba accès makambo ebele bino ngaso na loka bino makambo sume na sila marana yakate so na tellement ba personnalité bato misusu mena yakate na simba kate tellement bon na bino ka bangulu wa yango il faut ka boya est-ce que 7e bagarre ti asali na ye ti asaki ba analyse na ye atanga komba ponga bi mais ponga bi yo olobi osengelo loba yango na tuni est-ce que yo bala po yo traiter bato babala kate yo ponga bi yo bala déjà soko bala mekana ko confirmer biso ke to ye ba so yo bala donc yo moko bala na yo te moyo finga muninga ke muninga bala te famille na ye azobimza famille pauvre yo naza na famille riche alors et là mususu ko lingo lo bango réfléchir calculer na linga na lo bani na TV et ko bimisa nga ndenge nini et bimso ridicule
Pour certains bagarres, atikala jamais ko calculer yo. Atikala jamais ko kumba yo, grand jamais. Atikala jamais ko lo melo mo be pona yo. Mais le lo yo va na TV pour finga certains bagarres. Est-ce que moto a ba rétroviseur ba fi na bino ma bien? Botala ba rétroviseur ba fi na bino te. Si réellement botala ba rétroviseur ba fi na bino, botala ba agenda ba fi na bino, bosala makamsu bosala raté. Bolinga bo ando ka soni. Ofandi mabo yemo mo vando bité. Nga likambo nga na koko ya olobate. Likambo nga na koko ya osala te parce que ebimsanga mo ridicule. Muto na olinga na finga so na fingi makasi mokili pe ko rappeler nga makambu na ye. Batu pe bakoloba na ngape makambu neke ate yo zo finga mninga bo yo loba na mninga bo est-ce que yo moko mitali parcours a vie na yo omi moni yo moko ponga binongo tambusa vie na yo mais yo moko tambusi vie na mabene berert mais ya baninga tande bobetela ngotolo oyo finga mninga kaza na famille pauvre baleki ne babala katebo na bo yo bala papa ngwasa nzoka yo mandengo za bongaso na zaki lokwa yo mena sila maka yo loba ngala vina ngana koza mukala mwana mwasi te na koloba mwana mwasi te mais nzoka yo moko vrai mukala Gomez omoni lono bimi soni yo vana na poeza Batista complète charisme Batista wana oko kopia ngote mo mbala loba mingi te mo mbala loba mingi abe asumu ka beta makali baku oh en tout cas vraiment batou tona sanga pasi sangwa mawa ya mwana na biso ya leki na biso ya ndeko na biso Alexandre on atiki biso depuis Canada donc en tout cas mwana na pesi pasi liwa mwana wana vraiment ngana osenga na communauté na biso ya Congo ou Congo ya RDC Congo il faut vraiment kolandela liwa ya mwana wana mwana na koleka inaperçu boete oyo ba sortie médiatique ebima ya modèle na modèle Alexandre ozomona na ke oza mwasi makasi oza mwasi teti ozomona na oza na esprit ebele Alexandre kolekisa liwa na ote oza na video moko bosalaki olobi na mama na yo olobi mama lelo so inga na za biju na lelo so ke za to sa nini mama bina olobi na okufa Alexandre okati vie na ajo il fallait pas okata vie otiki mokili na ajo nzamba bongisaki pona yo te ya bata mokili ne bakitisi mutu na sa mabele sala justice aliwa na yo okende olala te okomi déjà esprit senga pa nzambe vraiment loba na nzambe soki ezalaka tokutanaka na nzambe soki tokufi yebisa nzambe tata pesa ngai makasi namonisa bato basali nga boye parce que oza mwana moke okoleka inaperçu boye te okokata vino boye na ajo te na fleur d'ajo okati vina o te oza mwana biso bamama vraiment tozoloba na motema pasi okati vino na age moko bozo mérité même pas kokata vi na yo en tout cas toa na posa justice esalama esalama vraiment président Fati oyo akufi aza mwana mboka aza américain te aza canadien te soki otokoba soki canadienne soki canadien te aza congolaise makilo eza pa na ngai yango eza pa Alexandre toza na posa justice mboka na biso esala na liwa mwana wana po bango kuna bakoeshape biso me baeshapaka nzambe te toza na posa liwa mwana wana vraiment toyoka suite favorable. En tout cas, merci beaucoup Bosaki, vraiment ebele batu ba retenir une émission ya lelo Christian Chou goza mwana mobali
mwana mobala perdra boye te mwana mobala azalaka bilobaloba boye te mwana mobali so okomi bilobaloba okota na monde si je savais tala lelo ndenge ekosambwa mukala Gomez porte parole ya Gomez Pongabi yo meza soki natali bando natali famille na leli en tout cas bozaki ebele vraiment ya kolanda émission kitoko boye like bo commenter bo partager et ça la biso vraiment bien merci beaucoup na Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala na Italie. Un grand merci à Johnny Lema Aquarium et Kilo à Congo du Fabel. Merci à Tania Baoso, Papa Junior Tofla et merci na Boucle. Et pourquoi pas Kokaba Warrior, Jerry Kometox. Merci beaucoup na Batounia surtout Balingarangai. Et joyeux anniversaire à la maman chérie, à moi aussi, que du bonheur à toi, ma grande sœur chérie, Nzambalola Pambola, Nzambalola Batela, vraiment, Yamala Moïsala, toujours Nangambu na yo. Merci beaucoup na Nenen Divi, la brésilienne, Doris Mwambani, qui sont la patronne, Rosine Bouy, international Kabobo. Un grand merci aussi à Nick Bams de Brazzaville, merci à Patiti Tenge, Miss Margola Patrona, merci beaucoup à Nick Isoka la Patrona, Rosine Bouyi, Armeline Itumba, merci à Tonton Grace, merci à Chico Sana et merci beaucoup à Chaco, ceux qui nous ont à la prochaine occasion, bye bye.